MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote na bino toyebi ke botonde ebele liboso ya ba smartphone na yo, dans internet, tablette na yo, liboso ya laptop na yo, partout dans le monde entier, boza kota la biso. Bokola lelo, c'est dans l'heure à laquelle vous allez nous regarder partout dans le monde entier. Et c'est pour la toute première fois, Tozo Yamba, Pasteur John Toli Apete. Toli Apete na kati ya ba foyer na bino, juste pour se divertir un peu. Merci beaucoup pour la grande dame depuis Londres, Maman Dorcas, mère grande dame. Merci beaucoup à tous nos propres fidèles internet partout, vous allez nous regarder grâce à Mère Dorcas et grande dame partout dans le monde entier, Maman Dorcas. Donc, la chantre de l'éternel, la servante de l'éternel, prophétesse de l'éternel, vraiment, big up à vous pour le service, big up à vous pour la confiance. Il y a coupé sa biso depuis ville à Kinshasa. Pasta, boni. Malade Makasa. Bah, bonsoir, Oyambayo. Mère Dorcas à côté là, à partir de Londres, grande dame. Elle qui Dorcas. Moi, c'est comme moquette. Voilà. Merci beaucoup. Nalité dans mon colo lelo, enseignement dans mon colo lelo, parce que réconciliation et pas na yo et da kolobani. Ba réconciliation na likambo mone kutana kina yo. Mais réconciliation est vendue dans mon thème tout pe na batutu mais batutu ba ko ça il a tout compété. Tous les moutasa libres à ça la OSNG à ça la pour la démocratie pour vivre. Quand on qui a ça la mouki pas pour na batutu ne ba ya suka suka ba ke ko ta continuer na lola. Mais ce que tu fait le record ça va te belé ko le kalo la menza mena pesa so faire ko ça mais pourquoi tu balandi mokili de fogoyeba. Et loko wana na ba réconciliation tout est englobé. Batu misusu babeba bayaka mabete baya malam bakutana nde na makambo ebete bango mabaku batikala bango libela soko moni sapato etengami ko seka sapato te ayaka na magasin sika oya lata enda lingaka makolo tengami talomi mingi soko seki sapato seki nde lokolo soko moni mutu na vie à difficulté yanganité kota kwele linde memiye mon frère nazo ba no Dieu m'attend parler au moni batei bazo bakotie batute bazo kota na ba vie privée ya batu na makambetali bangote suka na molimo te ya bongo na motema linganzana pasi na ye nzala na ye bana na ye bibota bota équipé yo te pa peso bango bokela bangote lelo batei soka temili bosa bato za mobola bandi size ko peso faute ozala mutu moko na acha likolo bonga te olala chebino ekomi problème o tala wana za enseignement te wana za critique vie eza bagara challenge oko récupérer vie même na suki ya pembo nuni bato babaye yo ndele rongindi so zo comprendre nga. La vie, il faut toujours persévérer. Pour ça, on va comme le roi de TV. Il ne pas de n'importe qui. Mutumsa kotala yo rappelle ça honneur na musalo sala kanja chola yo. Oro yebite sacrifice nyo sala ndengolo bakapete bele ba yo kape baso makambe bele baso mayele. Yango moni ko na famille batu mususu balinga ko zanga po ba wolola yo. Tamba moni avancement na musalo sala comme bango jalousie. Parce que ce qu'on occupé bango ko ina de fait. Tokia liboso. Okotika la ko ndima matin je te dis qui na liwa. Kolo mukila sala biso linga mandamu bongo ba ko lingona na nani. Na biso so na lobani. Ozala lini. Yango na se bisayo. 2022 oh toi c'est qu'il a manzambe yoka et simba te toutes les difficultés sans foutre maté parce que monsieur comme là on zamba d'autres qui na challenge avant commission mutu munene lobby mutu munene saka onginda te mutu munene na charge représente c'est leur catégorie à vie na yo mais à l'équipe na checking moko tala nanya ko respecter oti na ko zanga même na famille na ba camarade na moi si tu repé na moi si pe na mobali yokanga na mona moi si abota bana 4 tata ti lelo sa kotula ba wolole même ngisi babiki kozaka moi si mabe pour comme ibal bako boya or yanga ni tendenge tinda ma kutana na mobali moko ya ko lingia bolingo sola lingi na bana bota te mazo kipe bango le kutu bana soka linga bo abota lelo moi sa na libala zo kimia le kiba kimia nyonso mais bozo tuna comment moi si aboya si kimia ko le ka moi si auti pana bango vierge bali na alliance azape bien mais mes ententes na vie nazo pesa conseil. Je te dis avec sincérité. Kokota na critique via motute pas ya muninga yoka ngo mawa. Kopengo ya muninga na mona ki ya basali ya nzambe na TV et pas nangeza souci. Comment boyebi nzambe ba pesi bino confiance bo trahir ye. Combien de batu ba yebi nzambe ba te ya kana se ba yeba na te mais bato tambo na vérité ko le kabino bo tombwama bandimi basole sabino na bambongo mais aventure.
comment mon sala nzambe to baki na ndenge mususu zo silanga loka mais les okimo na muto ndiro bandi liboma ba biloko tout na loba no clair ndeko na nga je te dis so zo mona zo sala nga mawa ngana bi pourquoi mukilo komi boy OK makambe changer na baba to ndako lia nye soki ya solo soki ya lokuta oui ma solo te na la ndio ba chaîne différente ba mususu meki ko manuela ngoma yango ma solo ba nye wana mon frère ma sœur ozo bile peut-être par rapport à quoi vifo kene ndenge nzamba tshela yo ko bile betapite ko bonga to mona ngo bien mais so ipo bongo mona ke saka yango te mtese ki succès makambu nyonso ya mbongo resultat me pesa mbongo valeur de mukini o mona mutambonga azana ba docteur 10 à côté mabele na 50 ans o mona piakera azana bisenga senga bakisa ko mela ba camarade ma comme si nous na 5 ans comment mutala ine toka boti bana kitoko ko mutala ine ponche ya tobota mabe comment mutu azana ba vie moko ya manka makama bombi bana 13 na salaire muke comment mutazana ba mbongo ebele mazo ko bomba bana même pas misado so ba ke bino mabe bo kene mabe ke bana be gisa matériel ba lingi mate ya mbongo ba kota bino nzela mabe kana sa ko tenja wana okosa mobola tina chini est-ce que ngam na ko senga mobola yo lingi nga ko lekanga e foro ngana sala ka pona lukira ngali pa yo yebi na beto ba kwasi na ngani so pota ndango tiola ngali banda voilà so ko menu mtazo tambula ndika zo leka tikaye e bele ba komini bamboka ba poto amati afia na njilité méchant vie dans le bano clair oh ndeko nanga ngola bakenda ngola soka za mwasi babakesa kindumba so mobali babenge muyibi lelo batito wolola bazanga katina ndeko komotindira biso bakoti ndozo mitina kaka ye mais so ibo wolola ketanga lala kapana bino so bo wolola ketanga bodoka bele bilamba lelo lokwa komi na ma position bongo loba nini ko faire na vie suka ya mutu ndele kinyos yango na lobaka pena lobaka kolia ya pokwa ezalaka kitoko koleka ya tongo malgré tout ewumisaka na nzala mais lalisaka bien kiolia na tongo babetelo maboko osanga na boko malokwa mutalaki te na tongo sepre la nzamba bongiso ata na pokwa nga ata na bongi te na kotikela bana nga kimia me na alocataire mwasi akolela nga na matanga bien anke mobala solo azalaki awo akutisanga nyonso te mapianga esengo eza kwa bino te kaka Wete, au service, mon frère, via Moutou, et dépend de l'ensemble. Quand on a Moutakala, ils ont dit que son ensemble bilamba na bimi liboma. Mais son ensemble na moi poupée nanga, moi pantalon nanga, moi tricot nanga. Comment vous retenez nanga na somba li papa na place on a un engagement mon les autres en fufa banebi. Comment on ressemble à qui tu connais ce précabine mais donc quand on manque 3 jours. Comment on a le on a fait du peu d'inda. Vous avez un bon vaccin garanti? Wow. Idéate. Olingi quartier bidinda trop na vendre wana pona moins cher. Mbongo na kokinga na bana. Seno longa lopanga na kefuta na sika kitoko eba ke bicha ko le ku ekufi. Yana ba mbongo mtu soko sio futi ndako mako lia kusubana kile 30 ezate. Yango mikolo na okenanga dumi. Pesa ka kisasa na ofuta na dumi mikolo. Besinga kuna 2 chambres salon 10 000 francs. Voilà. Okosaka na ndengo lingi garantie soki ya 60 000. Najebi ça qui ça te. Alors, nazo ba no clair. Pour Congo ça na makambo ebele. Na mona ki ba mtu na TV. Kaka ko loba ndeko nanga soko landi politique na TV. Pour piquer crise. Landa nde yo moko ko liesa vie na bana wapi. Soki esimbe ko sima na peso conseil gratuit. Omoninga. Na diga kutu kota kitatala mingi te pona ko banga nga makasi. Nataka kitata mingi. Wana pona nini? Na raison. Na nuni mingi sambongo. Moi ça komona nga mauvais na bana. Bama miko âge ya yote. Obi ko la pierre combien de fanga na kosa âge. Voilà. Vous en âge ni 24 ans. 24 ans. Mais consciemment il faut dire ça là. Non. Ah. Yoka moko. Yango ko la kate. Soko za pierre ko bimisi âge complet ba ko kabelo souté pas comme mukolo. Voilà. Zonga bébé poliak. Ngoko za na 20 obali na ko telo kwa mwana muke. Chelanga me fufuna pesa ngati dike mais comme ça ngande na rabi sike posa traître tingana kenanga mako bonga tikena bombela ngo fufu alo ya lo na pesa ba shema za kutala na salela ngongai ngana bomba ngate ngana livranga voilà ngali kola ko vivre na pesa nga tous les catégories challenge ngana inanga ngata musanga na camion ta ngata na utimbinza na kene njili makolo référence na kana mon échanger. Sona monike changer la lemba c'est la boussole nzela ndaku ya yango voilà atana bungi na monike changer na direction malunga tinda bamba ngaka na fufa malunga mboko foyeba voilà na peso conseil omoni neko remarquer pelo ko
naloba merci voilà au moins na Congo la ndanga penda très bien pourquoi bato meka koluka fina bango na passe bo pesa bango sous ba faute mais besoin appuyer bango te naloba no clair ndeko ngana kantiaki malamu ya kopesa bato valeur ozata na église esika bamonaka motu nyonso nza normal or église lelo soko ki oza piaka nde omeminga ngambo bakobenganisa mwasi na aboya yo likolo piaka or eza période nzambe atie mpo kaka élection na temps mais église oyebaka bongo te église bande koteya bato bokanga motema persévérance ete sila mate ya persévérance ezaka su te mate ekomaka soko oza piaka baloki yo soko oza piaka mfutema soko oza na bete bakango naloba no clair soko okende baéglise mosu oza ocomprendre yango soki po obeti kope ozwi o asimbi kisi bakoko ya bakoko baloba webana tu bakoleka bongo kaka nazoyebisa yo sikoyo na RDC problème eza nini congolais alingaka koyoka bato mingi na place azala ye moko conscience esala ese de koyoka yoka bato okotia vi kaka mpo nga kowolola nga ntina 100 jamais okokoma nga nazosalela nga esimbe mpo nga na nga to owololi nga tante difficulté ezosimba nga nakosaka mosala wana okoloba na nga yokola moninga mosala babana mike ndeko na nga d'abord naa na bagage intellectuel te 2 nakolaka na mawa nzambe 3 kobenga nga mutuka mpo na zame nga mona bike nakola ya bibamba kokoma na nga ntongo eza bolingo mpo bambimbi o nga nalia so bayebi so kopike krist nga tambwa mundela koleka fufu na nga me nakoma mutu nakobeta masolo te mpo ese kola formation ya vie oyo eza na nga nécessaire objectif nazopointe wapi nga natalaka te ke oyo balaki nga alleluya alleluya deya toyebi nzambe nga moko kolonga na age nakatela nga corner wapi ekila nini nakopesa ya kobomba nga mpona bimisela nga lipa lobi kopia nga kimia yango nga natalaka majorité te natalaka nde nga naza na cope nini naluka oyo nabaka ke nayebi bale te me naza nde na placement malonga yango lipa ezobima okoza foutere me soki ozaka na placement nangi komami na marquoir atyebi nde ndenge nini fo oyeba tata technique de guerre o mboka pesa bikila mpo mona lipa soko life na bisengo babetele maboko kobima piakere lobi linga bawolola lelo mpo lobi récupéré bapesa o valeur katela fina o corner avo kufa ntango kolemba kosimbisa ona nani ete so comprendre mwasi akokima nga te soki amoni nga na bonga te me na bagarere mwasi fo asanti ke te azanga na ye me alingi nga makoki nda kobonga ebele eza te me nalalaka nzala te fo mwasi atémoignaka yo ndako efutama o ifo bandeko mwasi baya basentir ke abonga te me tozongaka na esengo olaki osenga 20 na bundi na peso $5 ntango okende te merci eza te ke batikelo mwasi ofele obala ye te sasa fra avanda chez bino même kolia nguba mwasi fo ebise keno mama oteki to pianga sa fana pesa madame asomba nguba contribution na belle famille oyo wapi ndeko na ngai biloko oyo eza mabe bafrère eloko namona bajeune garçon ya kisasa jeune garçon ya kisasa kofandela masolo ya bale mpo akumisa real akokolia te na barsa epoli na lali te me mpo na kobeta kopi ya kolukaki mwasi na ngai liaki te na boma nzoto rien naloba no vérité mon frère ndimanga ngai na kobeta masolo ya bale sina biki na ndako deya fufu ekoki bana baosaka na madame ana lipa oape mutu fo seka na bakamarade na te so naloba nini mais lelo na Congo rien omona jeune azofanda kofinga gouvernement mais ye moko mpona kobomba mwasi na bana nzambe apesi incapable ngakowola butu na nzela amona okuti nani ya ngana leki ye eyaye na milenge masango sengi na moninga sombelo masango somela kofiba tipoka mpo batutu bamona koza prete ngana longa na makambo oyo moninga na bima tala naloba no clair nakomisa kisasa ondire na bunga na Tchad koto yebi batutu koza na soni ya mosala te ngaka na kisasa nasaka bisalasala je te dis devant te finga nga wolola mena senti ke nzoto nange bimaki ezongi na 100 francs e osanga eloko te kotamba na lipapa natamboli makolo te na bamango nzela ya yo nini intérêt noni yango na otuna kofanda quartier moko ekomi ngambo loka topesani mboto nde bando contrôler fi privé na nga alalaka na etoko azaka na ebongo ya yo nini yango nde base ya fia motu base ya fia motu eza makanisi kolinga tozwa mbongo banda baprojet kokweya banda makanisi ezala biesi mokuti mbongo yango mwana azopesa conseil oyo akokanga so ote église mpona bapaster etali yo batei mingi ya lelo bakomi kotia bandimi mal à l'aise mondimi soki azangi mabonzi aki église azoka soni bakokwa te boye église ekoma soki oza na badollar batie o maboko soki oza moto bafranc congolais ba 1000 francs ale albaleka mbanga bakoyesa mabonzi ondire bato bawela de sa ese erererere bosanaki bozonga tanto banda communiqué wana bozokamwe ngai eyo yo bakozwa motu moko bizozo soki awuti wapa lokotaki nini apesi bango mbongo na jipale chaque dimanche baotemanyaki lokwa livraison
Botala, vous savez combien de mois? 6 mois, vous avez combien? 100 000 $. Il est mon Nzamberanga, à Salia, mais Bino. Papa, c'est la dernière ligne. Pourquoi ça, ça vous sabandimi? Qui est le qui ça, mon frère, Rokana Mawa? Comme si Nzambe le Kolanganga. Moté a télémi à Bongi pour la bandimi, mais autres la sous-bandimi. Yoko moté. Est-ce que yo so simba $1000 yo? Yo so simba $200 yo? Mondi, moté, on va mondi mi boy. Mais aux moté, aux gens magie au côté loge, je te dis devant Dieu. Dimanga. Zambe batia boyete. Zambe o baby so baby sate. Na biso na bino to bata biyoma. Koko malo beza ma wanzambe. Koko ta lole za ko sambeli mingité. Bolingo ne kake pona yo. Non le bano clair. Mutumala motiko za na mukilité, je te dis devant Dieu. Bate inde ba exagérer. Na bolingo to pesi ba mpo baza bate na lokumu ba moneli biso ba komisi biso singana ki na kingo. Au sein de sa campagne, à ce qu'on a été mounane, combat colombe qui a été mouquet, on dirait d'aller na pouvoir. On a tout compté dans Zambie, ma chaîne à combo mouquet. Il y aura ce chantage. Et pas n'angati contact. Et tout est côté. Eh ben ça bongo. Comment je suis professeur à payer parce que nous mettons ma bureau dans la compagnie de l'État. Il y a un fan de Bendo Lukayo. Tala. Frère Bassal en Zambie, Balukate. Abimali bande électricité. Ato benga hôtel là baka rendez-vous na bureau. OK. So moni a yesel bikambele ki grave, on n'a pas prié pas benga na milimo. On va passer ba comme alamki na tongo bango na ba bureau. Ba moni nzambe na bina komi pepele. Bate ya lelo. Na ko sauter mon frère. Et belle ba ki me glisse ko la bate. Mendicité. Au PC moi si na yo ba prier le ata moni na laisse au bala akende ko bima na ko moi si na ye. Voilà. Non, le banon, Maniola. Non, le banon, on continue. Merci. Non, le banon, la vérité. Yo mosali nzambe. O mosali nzambe ça quoi soda. Soda il va loi ma casse que les gars civils. Pour que nzambe, so ça mosali na ko na ba piège à boité. So ko ko imbala moko fort regretter ça ta 6 mois. Et puis on ko témoigner so betango le quoi lisola mutu musu faut se décharger. Mais baté ya lelo après mina tongo après ko repayer na pokwa. Lobe kuna zo azongeli. Comment yo mosali nzambe ya musicien ozo sala clip nzambe kota ko hospitalité mosali ngo na mbeto olati be noir ondo bi manana na ndani ko la cinquième publicité no na mbeto comment nzambe comme na mbeto ti na mbeto ça nini banze motembaka ba maya baba et puis contenez ça différent merci voilà banze motembaka ya baba couple buloba kana na sanje te na barabara tu banda ya telemeka wana ti lelo succès ba auto yeba et puis banze mango te banze nzambe solo au moins sur l'église quand on va synthétiser na bangote qui est publicité bandaka na synthétiser Jésus c'est que na ser ni na ser landanga bien tango église kataka voilà landanga bien non la no bien avec attention o kureke je kureke wana sur église nzambe so ezongi tabaka tembela nzambe ko banze bangote kolo nzambe wana église sikitu o mona ngote nanu passer à tête église ezongi na nguya na banzembo alléluia papa na maboko mais soka synthétiser les gens qui baba tout bazongi mabon non normal ba continue bonzoto to yemba pour moi na nzembo musicien chrétien yemba bien o amatia je na ndenge na yi o sentir que moi on penda o sentir que ba ventir je te dis avec vérité dimanga église nzambe bo souiller yango to lia pete yango kolomo kila koti bino makanisi mbulungana na mutu bokomi ko panza ba garde bino moko o to yeba kito komi ko bima botambola na vérité. Comment mon dimi kuto asambela na ndenga keba melaka basigarati na masanga mabanga kama nzambe makasi koleka yo muto za mandat d'amener telemi penza mbatombolo me ba bêtise ebele et puis mele na bino zo funda te bozo comme mon frère conscience zo salate na nzela nzambe okam autorité kuti ya mboka o député ministre so ba pesi poste azani mutamasuma ko sa kindimo pa futa makabien so ba linga bimana kacha tete place ba changa et changa ma kilo so na ki mana quartier ba fiyo valeur nanga attends le kina TV mais ba mo nanga impete na garder comme madame mais de l'autre côté mais côté à mon nzala nzambe okutu okoza ndelo ka bongo fois 10 okeba poko telema liboso nzambe zo représenter nzambe bazata na conscience ti ba okine ka bikendaki voilà azo défendre on peut ko pengwa na TV pour azo sentir à l'aise ozo kene ba gauche droite au baby si obongi mais finalement et on va que ça va tout ça comme le roi Saoul ba boa kami na nzambe sabaye bayeba pour molime tungisa Saoul ezaki ya Satan ati nzambe nda kotsa imulunga na mutu comme ça mosala nzambe frère ya ponaki David soka ya yembi motemeki ekita yango moni bango ba koti na contradictoire soko za mondimi kengela mikolo ko pesa mutu mutu apriele yo sala attention
okopia na place orofunga me bakangi mangba nje donc moninga première église nga moko motema voilà bo dim na tena dim na ko pesa me yokanga bi esengo nini namona bato na nzela ko baveugle batelemaka na barabisi basengi na pimeli bango me nakepesa mabonza na église comment nzambe amonani te nakepesa me oyo amonani lokola moninga na nga na pimeli namona bango ebele akoleka moni aveugle misato bameme na mama na ye na mwana aotia penda loboko nazwi bavite atomboli ana ta na bango te me babengaki kote mosu prêtre akomona bato bazanga ntina bimisi 50 000 $ basala tapage azwi $1 abwakeli bango baoyo afre babola oyo bazolela mpenza lipa omoni motomboli vite ta bakomona kamera eye bakosi kofungola tala naloba no mo frère ndimelanga RDC eza na motema mabe android même satan moto asala masumu akamaka RDC yango masumu ya RDC koma na niveau nini nga nasala masumu ya Congo na 10 bokomisa yango 90 mpo na nini abengaka basali na ye bokanga Congo yoko bademi satan papa banda okanga Congo depuis adamu na eva tilo ezaka bongo ebo modele android na masumu na bango euti wapi otuna bango moko koma biso bakongolais na mboka oyo ya biso moko lipe komela biso ngambo lokola tokota kashe tous les congolais akoma lelo inga lokola moto aza tiki matanga na ndako nga nabetaka 2 ans na oseka te même nyoka azalaka ta na gentil koleka nga mpo nasekesaki danger nakosekela nini tout pasi epuis soko nyokami na Congo soko kia lifelo kokamwa te kosika misosi oyo lokola yolo kosika lokola ngaba kosika kokai na matete wa makala kozomake pasi ya Congo na lifelo kende ndenge moko adi ya lifelo mboka ezanga bituma me tobundaka na makanisi omona mokolo kwa nga nazotambola mbango nazoloko kantina ke kope nzoka nte nazobanga molilo ekota na ndako tolambi te nazoluka ndeko nini nakokutana mata na pokwa na dame nazonga biso mema mwana 9 ans oyo oyebi te kote babota ye te amoni ke kolia pana bango oncle memanga akomisa okola jemba ebeka ferme tout ozotombola ebende na nsima ndako me ya mwana yipekaka memanga okomika so mama nakei yo saka mpoli nde boye aleli mpe yaka ye na osembele bombo ozobanga fufune kokita komika o mboka te tala mboko eza na baguerre moko ya maseki te soko nuni na Congo oza motema eleki libanga na kaka mboko yo moto okanga na kokufa na AVC te po makambo tu namona na vie eleka ba AVC nga na lokota mokate ya motu nayeba te na nzela ikate ya masango ya milai wana kota abeya te naoya nanga bena taka moto aliboso asombaki tro ya moto moko erupe ekwe atali kaka obunga bato ya budget te soki mpe aleki nga nazwi ya nsima natali boye eza no mo fresh yokanga mona motema nzambe apambolaka tanto dini mania tanto dini notre dini mania dini notre c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit directement ngabi c'est la bénédiction kongola aza mutu te bapuyaka malamu te ko bata pembe ekwei place ya mabe est-ce que ekwei na mai ekwei kaka na se bakongole balinga kobonga mama soyi eza bise soko opesa mwasi bise okobanga soyi te natali kaka boye excede kokumela bato baolekanga bi non bana mike bakolokota yango pamba nakenda motema mpasi narate bénédiction nalokota yo nafulango mpe nakanda pwa koleka kwado pwa naodunda naotala bango o mboka tala naoyebisa yo yeba mokili yaya ntango nadamaki bepesinga makasi wana ke pole konze ebimi o boniko Congo faut la technique de guerre. Oyo mboka moko tala. Na ofungola ba piste. Exactement. Oyebi ndenge to yao. To komi na lero yo, soko sali maseki bakopunda yo bakoseli balio na famille. Na oloba no clair. Congo komi lokola match komi pembe na kosila. Équipe ni ya suko tika na simate so ba opola biso tout likolo. Na kosongela ngo koma. Qatar 2022. Ba sala ka jeu de passe na lero bo mené pour freiner jetant l'air ici. Voilà. Mais ce bozo pour la balinga sujet de passe te tout ba na garder matakati na millier. Mikolo eza l'air ya mata. Ndeko nanga na opeso conseil boya makamozo kanisa token attaque.
bayeba musana ote message ezo ezonga wamemaka sachet batuna kosalaka wapi soko bakonaka chasse mikila mabumu pondu mobala solo yeyo era no fando koso konyoloka na bakiti mamicha zapi yelanga mai batutu bitinda mbango pa memi solution nda na parler bakotaki sa mungamba alors ngana mona mpo moko na futela eboza kanga tata lupango akanga wese po na futi na mbongo ndako te avo sumba po senge fungola po za fungola po tuno kufuta mukolo nini ngaso na koma 5h na bimi na zongi butu taka na bimaka 16h na kopi na ngaso na komi na avant komona nga fona tellement passe ba beta dame na zela muli bongo na ko na kota yo viva boyo yo viva yo boyo yo so sumba na lupango na bino moko zo futa ko seli mwana na tongo Ozanya kuku il a mal fait hein. Kama pa ona longolela on a yaki butu na kosumba wapi tata lupanga kanganda kuna kadena. Avant ça ngai faut futa nda retard à 6 jours. Rappelle bumu yo voilà. Où est le mal? C'est na sumbili banda. Na bebsi lupanga na ngamo na futa kamba mbongo. Na kolongwa na tongo ya binoni. Yo. C'est ça la surprise hein. Waouh. Ça peut arriver. Yeba Congo ya tala. Obi ya yoko kufa ko telengana ngana challenge tala. Na ko sisa Congo ti suka. Ezoka frauder na fait des invitations mazongi na mbimbi. Otokeliwa ngaso na lena fait ité na zonga rapante na ko c'est la ti même 5 heures. Voilà. Na kuta na marché. Oh. Na la raten ko tambola ka. Non invité. Non invité. Voilà. Na zongi na chando. Yabiteni kula ni kolela na fête voilà ko fanda na table té voilà wa utuno sana table ni échec so fait des fêtes c'est la l'air ba maré babina na kota na lindala la lokola ya paki voilà hier so la lindala c'est que membre famille solo ye wana mimi na obina ka bato bakabola ba mona ngami mingi opena sa famille ata so ko baleka na masanga to sina mulomba ba loba membre penda so to pimele za dante pour ko le fête zande ke ba benoko jamais. Quand ta famille à moi, c'est quand tu as fait mon bal. Quand tu as fait mon bal, quand famille à moi. Quand tu as le débat, quand tu le visiteur, les camarades, tu as des fraudeurs. Il y a des filles, Gabo, au bout de tes bisous, ça va y avoir coca nazi, bière nazi. Côté moton dans la tonde. Et la rumela, notre coliaca pembe na batu bati uniforme famille te bagamibi. Bazaso balé batoni babombi na saki le quoi. Moi je retourne bato ba na demo nanga. Maintenant fana bango exact okima fanda ko taba tubena verse ba dolo ba français mi baliaka na soni ye ba placement fiko ya ojabi ya na mukili kwa so banzambe nango tikinga watiki wapi bokole liwa bipa tiko wapi ya ngana matabis baby bis ka kwa bis oso matabis bokene bongo koma kota arena bino kombo sambela bis ekufu atie butu na musabe ekufa boti kena futa tena e komela yo ekufa to dendi na iburu kwa yo kanga yango pinelo oso ndi maxida okay oso bate so okufa meko futa tikete pinelo tala nadi ayo ba weza challenge Qatar boya mai te voilà kana so kamwa mukileza munene lokola yo nanga kaka ba plainte zambe nanga ko tamba na koma nzambe boy ta ko bomwa fan zamba peso maye yo ne cultiver maye et là so boma yo o kabela yo batu ndeko lokola to sane boy yo zaleki na ndeki nanga o kanga maboko lokola goy so comme ba le 25 les 30 ya yo so benga sana mwasi na bana so tera pe finana ne simbita so boma nzo si e simba o ata soko senga ki apesio mbala moke komi habitude c'est que soko za afrique bobota misi so meminga ngambo wana ba ya kala ngako kufa na kotala yo kufa mbala moko to za charge libela kenda ndam so koisanga na bombo tiwa kako tu camarade sa rata fufa moni na kulumbiti esili maliete akenda pe na dete na pimelie mais technique na sala faut yeba faut za professionnel ça ine hein bukomoka ya bena lembe akutinga nango ona kabele na kanda ponga lamba na programme nanga ngala leka bilo musu na lambi ebeli men na kolia mbala moko esili mais na kosi sambala moko te pona otika na souci na le 4 makuti na pemi na kemela mai sa motif na tikepe epema mais ce pe na sisa ki na ngana tonda te na teka obika be kolia wana ko sila ka poka ka tele sunzela moko voilà aye na telinga mbiliana tole loba kuna et puis akuta na kana l'air fragrant
era kutanga na kuluma nda koti osali ni kuruma na kokima ndenge nini ndikazela voilà lelo raté mpona pimela kende na yambaki na infection boni oye kebakitana eza na poussière pangusa na triko na nga boni azopangisa nga azokulumba loka natinda kanti mpenda akolia naosexe mpe boni masolo boni bashikitu nasizokulumba na lungo boni bango tubabie masa tukanzambasa obiki ozaka piri nga ama kuku epesa ngai ninyo ekolo na yo nini babengani kitunga aye na kitunga yelanga na foulard nakoza basani ya pop nakona vi kuku penda tina suka na tie nazomami kokanga na milobelanga moko ndelika asepela ta lelo ko bandeko nasali edon asipiki na tie na kati ya kitunga nazwi mbisi mpe na tie na kitunga nafiniki yango foulard ndele bamama baki hôpital yoka yokia mpe ngai binaki hôpital otokende ngai biproblème te namemi ezalaki 16h30 tokomi ti molilo ezokota tokomaka te otokia ngai bitoke monkole ebongo koto ngai binakotala moto anyongo ma espèce mitobalaka tozo yoka moko me poko ekokiti ngai biolobi mpe bien lero bayambaka motuka moko na hôpital de personne me bakota kendeka tokuta na lobi oke malamu nakenda komita na papa mo na temi na oteloka na mosika ntango ake ngai bia nzala na ngai moko nabendi kutu mpona vide badinyo nyonso yangani saka na cando oyo nga mpe soka livraison ya monene nga na kondela oke na dego nga goiniki nga na kokolisa na mwana te famille te yo abana pime nateke na bapérimetre et tout c'est un ami c'est pas mon ça y a peu déjà oui ça y a un avantage comment ça manipulation ça c'est me manipuler na bi aujourd'hui mboko tala yeba na émission bapérimetre ndeko na ngai o mboka te soza mayele fidèle avec toi donc seulement na komaka fana tama fona bima libanda na tamba la bala lupangu na ngate no funya ko bato bokanga lupangu ko bino oui litala tala tala mboka moko biga saba ye o nuni kumisa nzambe tala kana Congo to kama keloko liboso bodia Congo la take na Djibouti atake na Lesotho ndeko nanga mboka muninyo miliki na sardine koma lix parce que bikina ba commune muso sana kisasa linza nzamini ke kota kate na kosi na RDC so mo ina ba commune muso kende linza nzamini o refuyer partout je mo na linza nzamini ya pamba jamais dobe uti Gombe bayaki na ko basa mombonda babaye babwaki mais bi mana commune wana ari na Congo ngamo na témoin osaka na 10 000 francs na minute bongo 4 jours oswani mpe na bamatch opile mpo fufu ezotala yeba Congo na bano clair donc moninga conseil na pire kaka jeune ndeko nanga opile betapi te na lula bomengo te nzambe nanga te bo na lula nde kopi na kosala mpe bombanga na yokanga moko sonya kotika nga pa bandeko mpona mona eza bizarre na ashini na kotika kondo tala bandeko mpona koliaka nde na lukai kope na bano frère nzele fungwamaki nakende fana te na place na komona sans frate ya kochola mamena za na kimia kenake na pa bandeko ere nyonso bapesa kokukume soko baluki bawolola okoleka moto asumbi bafamille na oloba no clair ndeko nanga zanga tina tapa bakamarade yo zanga tina na famille okowolola makasi camarade atape te édition makasi ayi mpai piringa mais ndeko na soka koselo makambo alobi na bato bakondime mbangu mpo mose bandeko wala koseli yo donc moi il faut ça no clair na ba no ndeko ndimanga frère donc moninga na tchanga na spectacle et puis na tambola na kenge ngaso na 5 000 na kena avion lo ngite tous les mbongo pa na ngeza mbongo komanda na 1000 francs na gerango bien ngana ko sengo mbongo 1000 francs na kosi na futa ticket otali niveau na ngana nde na za mukolo bike seka 5 francs na ticket ona sengi pe bombanga juna ngo kope yate na meki otala moi na tamboli mesimbi te tipoka na kolela 1000 francs na kosi kama sa na kosa te bakanga ndeko nanga na kosa 1000 francs na selo ngo boy et peut être à 1000 francs man so to penga 1500 pour sauvenga tana ko so ngopela ndenge maseki na chena panya mika merci umana équilibre na kotika ba fanti umana kana fandi pa umana kana bandi kopi na kobeta so na futira kanga mona ndota lupango est-ce que malewa lero iko simba so malewa te ni na kobimselanga umana kama lezo mbolongo 500 asomi mbolongo 500 bakalinga bebi na osomba pa nani pa ba mama ya bateka na eskebele keba na mwasi ateksa ka fubo bengi ya koteka bateka mabe koteka fokuta mutu ata aza na bakliente mavandi azosela bakli koteka selo ye o babengaka na ndako kosomba te
asonisaka baclient patiaka moke nayebi baje tu wana soki otali condition kolamba moyen te nakozala bato lopango so balambaki na kongo liba makala na bango lokola équipe nationale nakosi mama jai nakozwa mbabwa oyo asa alambi ata kosu makala eza libanda tala wana kakakaka makala moto ebimi ngamo nazwi me ya fufu na tie so namoni kolemba makasi nakopesa mpe mwana n'importe qui te fia lopango akulumba oyo balambi nde nakopesa lambelanga oyo balambi te nakopesa ye te mpo eza akomi partenaire ekomelanga mindondo na suku na boto swana lokwa baclient nakosi kosoka alambela mwana kaka otinda sani ngai natindi olambela yo komi ngai natinda sani yo koloba nde pa jone nzungu na yo yango oyo nakosi alors okotinda sani mpe ekomi ekoki boye ekoki boye nyonso eza yanga ozotuna nga nini yo nde fourni nga tu wana mpe kabo saka ndenge olingi nayebisi eloko na sa te wana nayebi osinki na mécontent atukaa nayebaki te eleki ozaka boye salaka nde olingi vraimen nayebi te salaka ndenge olingi vraimen naza desi naotaka na oluba ngai naza desi nandimaki te na moderne okotrairi nga boye saka ndenge olingi ode mécontent tala mais soki alambi yabi nanga nzungu na yango wana mwana mayele onso nalongoli yangali nakotiki mpe nite mpona oyo ezaka na bapembeni kaka voilà na miti oya kozwa avazwa nationgo mpe manzaka lokwa akoyi mpe esala ye degu yoka okozwa oyo tan hotel naye nanga mpe ya nzala te mwana baliso baprofesi oza mwana malamu yo fosisa classe na vie oyebi okozala loreya nalotaki okoyi mokonzi po tiki fufu nanga nakosi e bamboko oyo bateya yo voilà osexi ngai naoyebisa vérité ya vie fo calcul nga mwasi fo tosanga po nga nde nazolukela olipa komemanga na bavidiri te keba na ndako bolambi pondo ya pamba sa mosuni o mwana alingi dole eza kosisa tata valere na lopango wana nakosi mwana befoti nde congé tinde pa yaya ke lofanda kuna di po nga mwana kokosa mwasi na nga kondima po ya mwasi na nga me barivesa talaka mwasi andimi olise pondo ya pamba mwasi andimi sikoy mwana sikoyo bato ya lopango mzoto ndenge alembi befo dole siko dole 2000 francs pondu na biso sa mosui nabimisa 2000 francs dole kouta wa mote mwana azorevese tatake libala ekufa noki ou bien kufa ou bien kende congé eza kotianga na mbiskade libala banga madame ya umela ya te po eza mbiskadi na nga mwana fo ali aguta ata alingi mwana fo amela potopoto ngai sa sikre asepela papa eta kitoko mwana kofana ye opecha bataki angola kozonga na diama nakosi epuis komela te azaidi bagare ke bana mwana soki ale moke asangi po akoki oyo te bolambaki ani mafuta mbila ye fo huile pecho aza tanta pechanga kabola mwana na kotinde pa ya libela azaka na nga tala aza éclairé otembi yango aza éclairé vifo oyeba oyo mboka moko ya yo oyebi nga na moto oyo nazanga friko me fufu elalaka na nga puku asaleka mbimbi na nga aperimetre nzala esaka makambo mosusu nga nasi nalala sa kotika biloko na nini puku alenga makolo nalangi na tombe makolo tu baposelo nanyatana se lokwa banzubi o nini natabe mona temisa motu soko olambi tikaka mboka abiso olambisali tikaka voilà atikelo bo asuka kaka amoni kotali epe eba tali kaka pena bo olambaka te okisaka nyonso ona lio makolo nakoma ata nalambi te alia makola fulaka ata nalambi te ava nalala fana bima libanda naluki mikuwa naye kokota na ndako ya bino ya boliberenga mboka tala babola tozala makambo minene na biso verité nde kozala mobola mpo bima na piège ofoza na technique de guerre soki oyebi te bakokosela mfutema okokanga famille no mabe pamba nayebi eza technique de guerre vie eza bagarre lite ya kokóma ti na rond point ezalaka yo moko mpo kutana badifficulté mosusu bakofinga oza lisuma te nzambe ne moko impose oko
soko yebi to kanga vi bato bando na bano clair ngana beta ba 6 ya boye ngana lati libanda wow na ko sote na tala bato msunde balela kana kamwaka oyebi valeur vie eza yonde kolo yo tant que oza ngata liboma na peke foti te na yima kama kutana ngote eleki mutake meke simida lokoti ba papier et puis liboma nenga za wana ko chola kaite aza école la formation mutu alinga beba so ndo simba kiso monika liboma faut freiner so na sakana ko mabo boye na tambola ka malembe bo wolola nga mena mona lipa denga na sa c'est grave vinanga nga moko kolonga ebebe bonga ya yoni ni terrain ni na déficit nga alors nzana nge kipono ni na batela ndé d'unité okokota plus okutinga na maya loko soka kena sangwa ko cholonga libanda wana feteka maso wana fixité opwani en Chine selenga na tsinga babini ngana mela bo mezangi kanga fixi na chawako wawa zonga ndé tia maya lo sukala sanfa na mai okay ebe ina na ngote atambala sona juli pana bo na bombi tango kende na zongisi bafiti apanzanga sango oh na ibisa yo tikala mingi na dignité yona peksa muto so baza pierre ke ndotala bandeko trop voilà bando tika sango so baluki bando tongo trop na bando vérité ba pesa msu ba kombo otinda ki abala to pekisa kete na vifo ndeko nanga na lo bango makamoko batu fo baeba nzamba ko sala upriete à partir de mbamba ya vina yo oyebi kopesa vino structure boya komemango mpa bandeko talaka soki okendaka mpa bandeko bikendakenda te mokolo fete kozala to ye na lipapa bakopesa ovaleur bakokama na badifficulté ayaka te mazo vive nde ndenge nini omonaka motu te ozali ye boye kotala yeyo boni mwana mama obunga biso boye mais soki ozali bitalatala koliaka fufu mokolo wana fete mwana to fai na kiti bakotelemisa yo yaya telema nano yo oza moto ya famille topesa mopaya kiti moto bapesa mpe kiti peti moko batie mwana mbino moke ezemisa apesa mbongo bazo honore koleka moto mema ndefu ozo tema kwa shikito mama sala wana pesa hata mlate kwa shikito yo longwana kiosa na sima ko ba komo bano boy okoloba nini po biki na suka fete ko senga ticket okay on kilo faut sala je te dis on comprend on a dit wana na moninga bar poto jebo basi ndo maboni basi ça ira bien en tout cas moni basi mingi ba biko vivre mbali voilà kubotana mobali basi mobali bana n'est pas digo mitika mobali akola kati mais ma fille lokola chel ben esprit basi anda wow chel a sa propre chaque jour chel romona chel atoye iner okute kana okam chel atala la netoko mais so tenenga la ta robe de nimoko somba komona ekaka izopeso penza appétit chela vala la chaka maquillage ndira laina mobile au cas où na kobima ina masuba mutakomona nga marché bi ebimi chel ndenga sawana ata sola mandunda pamba ele la chololo na moto ndire lix pour attirer bato nakosi chel ndenga sawana ba position ko fana lupango isaka différent ya tirante okay chel na lupango bofandi ko boto lebina mibali na bazoka pamba wow 3 bazoka soka komi kotemelo ka betika no pa otaleka kena lekia voilà tango kotala otali kolo tati sima ya ba position de faiblesse wa koya kukiako akoki yo kasi ko moi chapet papa nga moto longwa foto koma na commune mususu azoki mamuninga or comment est yé wana mobalo za na bana mokipe bana te moi cha pesa ka confiance na bana mingi anuna ka 20 nete so comprendre excès de tala na bana vérité omoni ngana ko bana ngako tolane to ko ne bonga bana bakoza 6 mais c'est obimi bato bakate bana nyonso bazia yete 2 ya ye 4 ya famille pour modèle obeti robe moko bato so mana tombola ndingo la teli yango alléluia te kita zo soutien moko ya bana matisa alléluia donc c'est mi ko la cri tant otambola fo bato mama bana sisi ye ko kamwe bongo ko zala kato baya to bima bo liputo kangilo ka ba mama batamusa pilipili esopani loko roba mama sel mais liputa mutu zo senti que moi ça mikumba ye yeyo donc na ba document na ko boya fa et puis ngaso na boya na tika na bana na boya kanyoso madame na bana ale okende est-ce que nyoka mobala tambwa na bana kotake na babena ke papa te foyeba na ningi bacha wa te na kuta musana yebe na sola mini ngolamba ki okto na nzoto kwa pa zole ko kanga manga
naloba no polele mobali soki aye era fin ezolekana po ya mwana na misu na ye kasi nya kuku te bo nya kuku na sani na pecha kolia esi mobali ata alalaka na etoko bangusa mobali ata bolie ndunda pamba sa musuni donc ozotiela efa senti ke o mwasi na nga lokola bana bakola kotindaka te bana baservi tata chaque jour olembisa ye yo moko servir tata makambo etali mai tinda bana po senti ke naboti bana basala misali ya mbangu mais mpo na kolia na nga nabala bana te nabala yo ke bana mwasi oyo azotala novelas atotindela kwa soda ezaka kuna papa botala mandele ekomi place oyo nga oyebi nga te ozoba mbata lokwa libale batala bano polele nga tala bano clair namona jamais basia banyama bamaka mibali na bango mais mibali basoso bakabilaka mibali bakangelaka basi mapangu te mais mibali tala basia banyama kana respect so baolia soso moko ateka oyo mwasi fasonga seka pekisa ngaliana akotika papa tonda mayebi ke yete mutasemba bwakeli biso nyonso comment pesi privilège na papa nakangelanga lupangu te natosana no papa zala mwasi ya nyama koyo mwasi ya nyama na respect même lui mwasi akangi nyama era kolia papa ina sugi nana kaka totikela papa propriétaire privé kolo biso yeyo mais bango nde bakangi yoko sala eloko mobali kopesa 2000 malobe bele fala que ba voisin ke tolambi te lelo mwasi akoloba na mbali boye te komo tikeli mwasi mbwanga wenze ya pando sango na quartier voilà est-ce que bango babala biso tovandeli bango na mwana na oyo ya mwasi akomokoma na 16 ans mama na oyo likola apiaka papa na mwa tala kombe de bana basi ba 16 ans bayina bazeme ezanga mibali likola bamama bo balivra mibali pa bana naloba na yo nzala ya mobali so apesa mbongo mukie yo jamais koyebisa bana ke papa bino za mbongo te okotina basi bakino bazeme ezanga mibali na mbala kabine yo foza na technique ya kolamba nani tokia wenze voilà bana ba senti ke bokia yebi mota mbongo te mais asombi ko batindi asombi mwana fa senti ke mama nda sali kana ya boito lia biloko malonga papa ngana tika mbongo bien basi ale lote mwana te saka mama ina koza sampata na so manguba lobaka mama nanda oke na nguba wapi kosa na ndanga kimukolo mama nguba saloni soko lia nguba tango tokolia selection diare pama na boba kisebele opimela na ndanga stratégie moko bateka mbongo eza mukia wenze papa bina tika kimbongo bonzo sanga nguba ba mama sa sagesse de batini ki bana bazema libana na ote bino original o même ne gisi ba ote yote civisme bomé na Congo je te dis avec vérité pesa ka mobile lo kumu bana za lokola président yo garde corps avant il s'était son papa ile kana nupana na yo basi ale lota o ucho ye sa pesa mboni okoti na ndako fana zo benga mama nyunga ko senga yo or poche no ndenge sa moyeba ezate tala ko saka na quartier te ba ko sengo nyungo siko futi te na miso yo na mo na boya basi ya boy damoninga avana bala tout le fona Georges le camion voilà yo kutu chance vraiment ambassade kutu na mwasi ya bien merci babiso yo ta au moins mwasi bela français mais makoma kasi soka moni mbonga so yamba ko lokacho otebi na match le nyo mo sa ina nzambe so za pia ko simeka liko ko atika na lembiko na zoka kingo kasi voilà mete na lala ni mabete awa babi ko za pia ko simbela ngani nini mo santike ande boy ba fo basi so za na mbongo te bo tambola moko liboso moko sima boso banzela nzaka bato bakwesi mbongo fo momi wala ba no clair mali kam keso 4 mangalo ndire ba corner ba kufra voilà so ika mbongo ali ya dula ba ko benga yo fo momi comme ninga tana tikelo bana 6 benda yo la personne de achando marchandise ngwana si ba o sauver na ke fonder marchandise musisi yangani babi na pisser la terre yangani go la verrage oya boti minga samba muke pour rempisser la terre na bana mama miketala yo kanga na ko tia alléluia te comment libala ngana yo bepsi na ndako to betra passer li solo yenda tseko litoi la yebisa passer makametali molimo na zobota te nzambe sa sala OK likametali foyer ko passer pas un problème na ndako na yebisa yo lika yebisa passer makamba molimo oya foyer sangana yo tanto na boko pesa mbongo po makanga trop soko lambi biloko comment na pesa mbongo soso mobimba to ya 4 comme na tongo tiela ngama ya tibingo tika na marchandise musu muta ko bimande ba flintare kilo patamba na béton voilà na bana polele na force au luka basa ki sasa te comment on otune nzona o ka c'est sila ki te pas nini lokwa tala ka no fela sinati ya tena ba fille sima abonnement kinzonzi
akola mama filo tinda sani bongo mama chero tikali ndande donatera lupango na kuti bango dala na bana polele ngana tamba na tikoko wa bapona koluka bino botonda yo na sima soko lambi ali bobenga batalo lupango lokwa kinzoni po solo kama solo tie na zo bisami bala na basa okoya pe na poka be valeur esate osomba bonnement ozo na ndako na moko roba fungo balekisa makolo leka rien yo moko kolo ndako so takabatu na ndako ndire kede mwana wapela ofani mazo ganga po ba autorité sila akolo bani boy to zela katala ta batim bacha ka publicité ko bona ndako wa lokwa match mais ofani pembeni ngatia wa kimobai na ngesili pemba zo sangata ngungi wa fona zo ngata ntinti jamais na osai loka pour une autorité ne semble pas je te dis devant Dieu qui gala mobile voilà wana loka malonga te monsieur batko azali aye aza okoboya bango te baloba me basanti ke topanga kole loko asa nini aye voilà en tout cas nzamba pambo on a lobino na lobité vraiment na quand comprendre nga très voilà mon frère n'a pas ce conseil sérieux linga batutu mais kokota batutu na mitema n'a pas ce conseil voilà pour nani oui parce que danger boyela ote côté organisateur de côté ba salon mabe côté au moins na kwesa assurance itendo ka côté ba lingi je te dis frère na etsa binoni elilingi na omoko boyango comment te faire na piyo elile ke wapi tant to songa na moi eye e uto tongo wa ba oya yo propre mais la rambondo boko kana famille ba livrer payer okufisa oyeba na mona mutaya na mwasi akimise musika simisa na famille ya bima quand même solo na ya kala mabe ba so betela mwasi pour ebepsi mutu mwasi mwasi bomili ba yozo quand tu kola mfutema nzo kande te chebino kandolo na mona pe mwasi azui mobala malunga doka ba lingi kaka ba mona bomengo mbangumba ba mokotsa diabo akibete maudi solo na yo ba yini yo sa motif tant ba changer mwasi mobali ba pesi mobala mbongo mekota ki azangi kima ba profiter mais mwasi akufi enfin mobala bo mona pamba ya na mukema lingi mwasi ba na profiter tala bangwa la longo ba vivre mala eloko esangi sasa ba passer faut ba te ya boye profond balingi ndako na bando clair eloko baze ba koloba ngote boza na ebite mate bozo ko mate ya nini ya mukili bo sala mukili alo les alola bo compliquer batu bo changer ba destinée batu nyo so ba se pe na vie ba malembe te musu sa vitesse musu sa pe na cc musu même $10 bandi ngona ko kongola 1000 francs 1000 francs $10 nda bandi cha 10 na rond-point biso bo suis du coup bo beta masela du coup biso bo to malembe botika biso chaque vie et sa vie bobo bolo langa mena kuta na mwasi ko ndaka ko lani ko kwa bolingo botika ngana yi na ko ba ko tanga te nana bato ba olinganga na libanda buriki me shebiso ya solo ye mabiso ba na so bana so bande se bino shebiso na pare okay ya za tu kan tamba pambola voilà na le labino tout fort merci beaucoup vraiment chaîne abiso Mère Dorcas Grandin. Mère Dorcas Grandin, Oumela. La servante de l'Éternel. La servante de l'Éternel, base au ensemble. Voilà. Vraiment, dans ce pays, il y a un monde qui fait Bandakala. Molière, dans ma Pambola. Voilà. Vraiment, on est ensemble. Que les rabinaux plus forts. Voilà. Vraiment, numéro dans Boyebi, plus 243, voilà. 84, 75, 18, 112. Vraiment, il n'y a pas de faute. Tout est récupérable. On tout a profité de la faute. Il y a des erreurs. Faute de la pierre et des bénis. Il faut changer. Ozanga tina na ngeza foti na ngati tanto na kwa na fupu tanto pe na linga magite tanto pe na força mais écoute ngabo na zuma no clair n'est pas dit que ngonde zang selinga fi na mbamba ko luka luka nzamba sali pesi e simbi so yo ya patron tikara bongo et puis mingi ba patron ba tiola ba tumi ba kabaka te ba bola bo mona ba ngo pamba na ko sanga na bango so ba tisu baka zamba pambo. Voilà, merci beaucoup vraiment to komina suka chers amis fidèles internet partout dans le monde te wana to yamba kibi Pasteur John Tolia Peter, tout comme nous vraiment ce combat là, nous surtout Yambao, la chaîne Abisso. Je pense que tous allez fidèles vraiment, nous nous engagons chaque semaine, 2 fois ou 3 fois pour nous quoi que suba Tolia Makas, tout vite au Kabwana, il y a suka moke, Toli moko to zangaki ya suka ko bakizani. Eh, tanga na vie. Zéro pour moi na ke pamba, ça vrai chiffre. Voilà. Zéro sur côté 5 ba ko pied le côté pour 5 c'est 0. Mais si vous avez 1, tu as 9 pour moi, 0 pour moi, tu peux passer 5 kg. Yo, si vous avez un copine, simbi, pour simba, pas faire kilo pour 0, pas faire ça chiffre kilo. 100 0, moi chiffre ça na kilo, exact. Pour moi, ne pas battre pas telenga na yemoko. Asa kana valeur ce qui est 900, 1000, 1 million. Quoi si ya? Bima 0 pour ça na.
Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, chers amis fidèles Internet. Partout dans le monde entier, vous nous regardez. Qui commence bien, qui finit bien, nous vous retrouvons au prochain numéro. Merci beaucoup. Allez, bye.